du travail, na balandinyo so yan folinga la journée ya peuple pour na peuple pembote. To fonga la journée la biso pour na kosinale bino comme kilimo bimbe célébraka chaque le 1er mai journée internationale du travail fête munene oyo na RDC mingi penza na ville ya Kinshasa ba travailleurs ba se retrouvaki na salle de congrès ya palais du peuple. Ba détail na édition na biso ya mokolo ya lobby Asbel le chômeur a droit à la vie bangope ba sala qui marche ko banda na première rue na limité ti na palais du peuple pour na ko célébrer na ndenge na bango journée internationale du travail. Ritima pinde me Fabrice Lundombi. Asbel, le chômeur a droit à la vie. CDV na mokuse oyo ekambamaka epai ya Cordo Christian Mbui. Bango pe ba profitaki na date ya le 1er mai oyo ezalaka journée internationale du travail. Epai wapi bato basanganaka po na ko commémorer journée oyo na honneur ya ba travailleurs nyonso. Bango pe ba chômeur basangana na lisanga na bango ya chômeur a droit à la vie. CDV na mokuse basalaki pe marche na ndenge na bango po na kotalisa ke ba autorité esengeli bakanisaka pe bato oyo baza na mosala te ba chômeur bango pe esengeli ba vivre kasi ba ko vivre ndenge nini awa l'état azali kokanisa bango te na bokambeme ya coordinateur na bango Christian Mbui babandaki marche na bango na limité première rue batambolaki boulevard Sendwe kino na palais du peuple epai wapi bango pe bayaki kotalisa pasi oyo bazalaka na yango tango nyonso na ndenge ba chômeur ya République démocratique du Congo bazali abandonné moto moko te azali kotala bango boyoka coordinateur Christian Mbui ndenge expliqué activité lelo ezali pona biso Asbel les chômeurs a droit à la vie activité ya pasi ezali kolakisa pasi mawa oyo ba chômeurs congolais bazanango pe ba travailleurs marginalisés tous Asbel ezali ko défendre ba droit ya ba chômeurs pe na ba travailleurs marginalisés parce que constitution lobby na article 36 que musala ezali droit peut devoir sacré. L'État sengeli a garanti protection contre le chômage. Mais l'autre monde, le peuple na biso bazali abandonné. L'État a garanti protection contre le chômage. Le peuple a exposé. Les batu ba jeunes ba komi ba kuluna, ba komi ba prostitué, ba komi ba shege, ebele bazo kufa na nzala, ebele place ko vanda ezate mbongo ezate et nazo pesa mation na bandako bandeko babuki bandako babuki ba mini entreprise à bateau. Les bateaux na bakoma sous ba chômeur ba on va souffrir. Donc l'État sengeli a protégé peuple naye. Na ngambo mosusu moko ba chômeur towe wa moko pe azalaki sur place yepe azanga kite kotalisa mécontentement na bango par rapport à la situation ya ba chômeur. Vraiment merci na initiation na bino bozuyo ya ko reconnaître que ba chômeur pe bazaka na Congo. Vraiment o ezamboka na mokili mobimbo zambakela. Les seuls pays étonnés na ba chômeur rebelle za Congo. Et puis pour nanga na ko loba que chômeur pas na droit. C'est pour cela la lobaki na ba meko kanisa ko loba boye. Pona nini Congo ba politicien ba raisonnable ba chômeur te. Ba chômeur ba se belé ba minerais ezali o bazo bomana wana. Ba nzete azamba ezali. E balé ezali ba bazo bénéficier na ba mupepe na biso ya mboka ndenge bazo ba réchauffement climatique soki na bipo ba ba français. Alors pourquoi pas nous les Congolais tozo bénéficier na ba terrain wana. Ba nzete na Équateur esilité. Bendia bazo zango ya bolafa. Ba minerais na est ba Rwandais bazo na bolafa. Ba politicien bazo zo ba mbongo ya ebele oyo ke bakolongola ta 100 000 francs pour na chômeur. Même bateau bazo kombola banzela oyo bazo sala musala butu mais salaire malonge zate. Tobanzi ke tango nyonso Asbel chômeur a droit à la vie CDV bango pe batelemaka kolela de façon que ba autorité baye ba pe na kokanisa bango na pasi oyo bango bazali komona awa ba profitaki na date ya le 1er mai oyo ezali journée internationale du travail pona kotalisa mpinsoli na bango oyo ezali kotangana tango nyonso par rapport ya ba situation na bango. Na primature Bosimba ko Premier ministre Judith Suminwa Tuluka yambaki na cabinet na yo mercredi 30 avril représentant ya Union européenne pour na ba région ya Grand Lac balobela ki bango mibale soutien ya Union européenne na ba différentes processus de paix na RDC. Nathalie Kaila Héritier Mapindemi.
Mercredi 30 avril 2025, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki na audience na cabinet na ye Monsieur Joan Borgistan oyo azali représentant spécial ya Union européenne na région ya ba Grand Lac. Ba discussion na bango balobelaki mingi soutien ya Union européenne na ba action humanitaire pe ba différents processus ya paix oyo ezali na République démocratique du Congo. Liboso ya crise na Est boye Joan Borgistan ye atalisi ke Union européenne achemina qui déjà 100 tonnes ya assistance humanitaire na destination ya ville ya Goma. Ezala qui échange moko ya malonga mingi ba discuter ki soutien ya Union européenne na action humanitaire na Est ya RDC. Balobela ki makambo ya ndenge na ndenge pona oyo etali avancée diplomatique na République démocratique du Congo et longo na Rwanda UE akumisi signature ya déclaration ya principe oyo esalimi na Washington. Balobi ezali occasion ya bango ya kotalisa engagement ya gouvernement ya RDC ndenge signature oyo pe accord ya principe na Washington oyo esalemaki ba signaler importance ya kobatela ba kinyonso ya processus régionaux mingi ya Luanda ezali pa moko en avant. Balobi ba féliciter gouvernement ya RDC pe lisusu ba parti nyonso bazwami na accord oyo. Bo le 25 avril 2025 batalisaki sous médiation américaine RDC et Longona Rwanda ba signaki na Washington déclaration ya principe pour na ko rétablir kimia na région ya Grand Lac. Bo texte oyo ezali ko engager ba mboka mibale bato sa souveraineté mutuelle pe batika ba soutien ba groupes armés ba coopérer sur le plan sécuritaire. Ezali pe ko prévoir le sous rédaction ya accord de paix complet d'ici le 2 mai 2025. Vice-premier ministre, Premier ministre et économie Daniel Mukoko Samba yambaki deux associations sans but lucratif collectif de parlementaires debout. Il y a IDPS Tshisekedi P rassemblement de patriotes congolais au Bayaki Kotalisa reconnaissance Nabango Namosala ya Malonga oyo VPM Mukoko a sali na 10e mois ya Pamba. Arrêtez ma plume de Fabrice Lundombi. Ezalaki cérémonie moko ya mokuse kasi ezalaki na signification makasi na cabinet ya ministre ya économie nationale ba association mibale sans but lucratif collectif ya ba parlementaire debout ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi pe rassemblement de patriotes congolais bango bayaki kotalisa soutien na bango ya reconnaissance na mosala moko ya malonga oyo vice premier ministre pe ministre économie professeur Daniel Mukoko Samba asali na 10 mois ya Pamba oyo ye azali ko diriger makambo etali économie. Bosimba pe boye ba ke 2 diplômes de mérite et pesamelaki et pa ya patron ya économie nationale pour na dévouement na ye pe na service oyo azali ko rendre na nation congolaise a matérialiser ba action moko na impact visible mingi penza balobelaki baisse ya prix ya litre ya carburant na pompe balobelaki stabilité ya ba prix ya ba bien ya première consommation pe maîtrise ya fourniture ya maïs na espace Grand Kassai pe Grand Katanga selon ba président ya collectif ya parlementaire debout pe ya rassemblement ba patriotes congolais balobi ba action oyo e sengela kite eleka inaperçu kasi ezali expression ya appui na programme d'action ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na volé na yango lutte contre la vie chère asepela ki na acte patriotique oyo ya encouragement vice premier ministre pe ministre économie nationale a promettre engagement na ye kosala lisusu makasi pona profit ya économie nationale ya mboka na biso oyo etikali résiliente malgré agression ya mboka na partie orientale na yango pona ko immortaliser passage ya ba asbel oyo nyonso mibale na cabinet ya vice premier ministre pe ministre économie professeur Daniel Mukoko Samba apesaki na moko ya ba membre ya délégation exemplaire ya ouvrage na ye oyo ya suka auti kobimisa yango ezali bongo intitulé Guérir le Congo du mal zaïrois. Distinguée première dame ya RDC Denise Nyakero Tshisekedi a effectué qui visite moko na terrain na site ya Musei na commune ya Giaro province ya Rutana na Burundi azalaki accompagné na madame Angeline Dashimi première dame ya Burundi na bit ya ko encourager ba congolais oyo bakimaki bitumba ya ba M23 oyo bazali appuyé pa ya ba Rwanda. Stéphane Skande héritier Mapindemi. Na 200 km na se ya mvula, na nzela ya mutuka, tantôt asphalté, tantôt na se ya ba poussière,
pour na ko témoigner bolingo ndenge kaka babengaka na lopoto proximité déplacement moko au-delà ya frontière vous distinguer première dame Denise Nyakero Tshisekedi ya RDC elongo na madame Angeline Ndayishimiye première dame ya Burundi kaka ndenge bozali komona 17 853 Congolais mobimba bazali installé na Musei ba famille oyo bauti na Uvira Walungu Sake Kamanyola Minova Pegoma ba région oyo ezali affecté na ba conflit ba première dame mibale bazala ki akei na banzembo ya bana na Swahili pe na Kirundi na atmosphère ya fraternité pe ya espérance malgré ba condition ya pasi domoko humanitaire ya 612 tonnes et pesamaki na appui ya Fonare Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées na ba conflit pe na ba crime oyo ezali contre la paix et la sécurité paix humanité Fondation Denise Nyakero basala qui remise symbolique ya 612 tonnes ya ba vivre pe ba produits essentiels ya semoule maïs madesu sucre huile soja ba savon pe ba kit nyonso ya ndenge na ndenge pona ba hygiène bilamba maputa mapapa pe biloko ya ndenge na ndenge ba don oyo epesamaki epai ya ba gestionnaire ya ba site pona ko soutenir ba besoins urgents ya ba déplacer wapi epai 38% mobimba bazali topé ba femme 31% bazali bongo bana pe bazali accompagné c'est-à-dire ba boti ba ebani et sika bazali te pe 4% ya ba survivants ya ba violence sexuelle lié na ba conflit bango bazalaka déjà soutenu na ba agence ya ba Nations Unies entre autres INFPA PHCR dans mon confort ya compassion pe ya recueillement ezala ki organisé wapi pai hommage silencieux ezala ki rendu na mwana moko ya une année akufaki na site awa na ngonga muke avant visite ya première dame boy drame oyo ezalaki ko rappeler urgence pe gravité ya situation oyo ya ba déplacer bazali bongo ko vivre distinguer première dame ya RDC Denise Nyakero azwaki maloba pona ko sala message moko fort ya kolobake ne jamais abandonner ceux qui souffrent ba don oyo eko effacer ba pota ya mitema na binote kasi ezali kaka ko témoigner ba prouesse na bino ya kotika te ba oyo bazali konyokwama elobaki épouse ya chef de l'État Denise Nyakero Tshisekedi a saluaki solidarité exemplaire ya peuple burundais na ko rappela kake histoire et ko retenir différence entre ba oyo bazali koboma pe ba oyo bazali ko bebisa boye bake Burundi ba témoigner bolingo na bango envers ba congolais oyo ba perdre nyonso ya vie na bango boye geste na bino ezali ko renforcer ba lien ya amitié oyo ezalaka déjà ko exister entre Burundi et République démocratique du Congo ndenge Denise Nyakero Tshisekedi première dame ya RDC asukisaki koloba Bajon pe ba travailleur ya Metesat bazalaki na sitting moko mercredi 30 avril na vice primature ya transport pour na ko réclamer amélioration ya ba conditions de travail na bango ritima pine ma pesi biso ba détail Jean P. Bakadre, ya Metelsat bakitaki mercredi 30 avril na vice primature ya transport pour na ko réclamer toujours amélioration ya ba condition na bango sitting oyo bakitaki na vice primature ya transport ezalaki pour na ko beta masolo elongo na vice premier ministre pe ministre ya transport elongo na désenclavement mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo bosimba ke bango ba yekolela likambo etali salaire ba prime pe application ya loi ya makambo etali aviation civile délégation syndicale ya Metelsat ba kotaki pona ko beta masolo pe ba yambamaki na ba conseiller ya vice premier ministre pe ministre ya transport ba talisaki ba doléance na bango ba talisaki pasi na bango malgré mosala oyo Metelsat azali kosala kasi ba condition na bango ezali kaka améliorer te na sima masolo ya ba conseiller ya vice premier ministre ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo et longona délégation syndicale tango babimaki moko ya ba conseiller ya vice premier ministre et ministre ya transport Jean-Pierre Bemba abimaki pona kosala résumé et pa ya ba Jean-Pierre Bakadre ya Metelsat oyo batikalaki libanda boyo kaindenge expliquer. La première question c'est par rapport à réponse aéronautique oyo kanda pona kobenga ba travaux na ebanda esi salami
Et si tout va bien d'ici, comme un mercredi prochain, le candidat sera signé par l'autorité. À combien ça va partir dans ce ça de cette idée qui va tout. Ah, c'est un idée qui va tout. Fermé un petit idée qui va tout. Pour que semaine prochaine, ça là qui va tout. Pour la question est du boss. Yami Balé Zali a pris Barémi. Oyo, ministère il y a transport ici à Signac, à Tindapena, ministère il y a budget. Il y a eu des contacts. Il y a budget, quand c'est au Monique et Tissiko et Salamina noté. Dans une disposition pour que mon compte à cabinet à transport à ça la démarche dans mon compte à cabinet à budget dans le week-end début de la semaine prochaine pour que nous analysions à budget parce que le dossier est allé selon information de la président dans la chambre à ministre à budget il faut que par contact entre ça là entre les deux cabinets d'obtenir signature et ministre à budget pour que le dossier est légal. Basitin et Salemi tellement ébélé mais Telsat azali kosala mosala ya qualité malgré ba conditions difficiles to sengika kana ba autorité basala makasi pona ko résoudre problème oyo enfin que ba conditions ya bandeko ya Telsat eye bana kobonga bazwa kalifuti be prime na bango na ndenge ya malamu pona ba service oyo bazali kosala et comme lisusu ya qualité makasi. Ba reporter info lingala journal ya peuple pour na peuple basola kina moko ya responsable technique ya Metelsat Augustin Tagisabo o expliquer ndenge ni situation ya bangula et kozala na mois d'avril mai. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est du mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans une période excédentaire de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leurs vies et les biens qui peuvent être vulnérables. Colonel Pascal Sebadon, le commissaire supérieur à la police nationale congolaise district Yafuna, à Salaki parade mon commune le mardi 29 avril na terrain Luputana commune ya Bandalungwa. Bolanda reportage ya Nadine Nasson na commentaire ya Héritier Mapindemi. Sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs.
Parade moko ya kafu kafu ezalaki organisé mokolo ya mardi 29 avril 2025 na terrain Luputa kuna na commune ya Bandalungwa epai wapi colonel Pascal Sebadondo oyo azali commissaire spécial ya police mingi na district ya Funa asangisaki bato ya ndenge na ndenge. Tomonaki pe présence ya bourgmestre ya Bandalungwa Alphonse Ndofusu. Tomonaki pe bato ya ndenge na ndenge oyo bayaki même bourgmestre ya Bumbu yepe azalaki elongo na oyo ya Kasavubu. Alobelaki makambo etali bongo ndenge nini ba policier esengeli bayeba na ko se comporter. Policier esengeli abattre la population. Alobelaki likambo etali ko parke mituka na ndenge ya malamu. Alobelaki ke na ba Carrefour esengeli te bayeba na ko parke mituka ba marché pirate assainissement esengeli esalema pe likambo etali kuluna esengeli batelema pe basilisa yango pamba te kuluna akoki kozala likolo ya mibeko te ba chauffeur soki bazali kotosa mibeko te bakokuta ba agent de l'ordre na nzela na bango nyonso wana ezali kaka pona kota ordre ba marché pirate ekoki kozala soki mokete na banzela minene ya ville ya Kinshasa boy abetaki pe sete na likambo etali bawewa batika ko parke na ndenge ya mabe epuis batika ko matisa course na bango soki bamoni mvula elingi enoka nyonso wana soki bakosala boye bakokuta ba agent de l'ordre na nzela na bango pe bakotia bango maboko. Alobelaki pe likambo etali ba policier to ba agent de l'ordre esengeli bazalaka tango nyonso propre. Na micro ya Info Lingala boyo kaimoko colonel Pascal Sebadondo ndenge expliqué. Nazali na ba kitani na ngai oyo tozana bango na sima awa parce que biso tozaka toujours instruction emana na bakonzi na biso nayebi eke biso nyonso lokola tozali awa na kati ya famille moko na moko na banzi tozali na moko oyo azali na bizali mabe oyo tozali kobenga kuluna mais biso moko tokoki kotima biloko wana te parce que ezali instruction moko ezali permanente de façon que tout traquer kuluna wapi esika ye azali na collaboration na ba commandant na biso na ba bourgmestre na biso. Bourgmestre ya commune ya Bandalungwa Alphonse Ndofusu yepe na ngambu na ye apesaki ba précision. Oyebi na ba service à sécurité il faut toujours rappeler la bango alors tozwi matin moko ya moke tozalaki komona na te na bango yango wana esengaki il fallait parade ezala et puis eza parade ya liboso kaka te to ya suka te commandant ya district akomeka koinstaure yango na bacommune nyonso oyo ye azodirige na Funa. Bakozeri moral to ba parade ya boye ezali malamu pamba te ba agent de l'ordre esengeli bayeba na ko se comporter malamu bosimba ke kaka na parade oyo tomonaki pe ba chef ya ba parking bazalaki wana bango pe bazwaki ba directive oyo esengeli na bango. Merci colonel Pascal Sebadondo na mosala ozali kosala. Honorable Norambou, initiateur et complexe scolaire Mama Pemba Zalaki na réunion week-end le qui na ba responsable ya école pour na kosala évaluation ya misala nyonso eleki na salle de fête na ye na quartier Mutoto na commune ya Matete. Ritema pinde me Ladi Land. Qui veut aller loin ménage sa monture ndenge kaka balobaka na lopoto. Honorable Nerombungu oyo azali initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba azali kokanga maboko te azali kolukaluka ndenge nini kosala poete flambeau ya complexe scolaire Mama Pemba eye batango nyonso na kotelema weekend eleki asangisaki ba responsable nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba ezalaki bongo na salle de fête na ye oyo ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete nyonso wana ezalaki occasion po na honorable Nerombungu elongo na ba responsable ya école bayeba na kosala évaluation kotala tala ndenge nini ba trimestre mibale elekaki pe koluka ba stratégie ndenge nini kosilisa trimestre oyo ya suka babengi 3e trimestre nyonso elekanaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungu elongo na personnel ya complexe scolaire Mama Pemba basololaki pe
pe batalaki ndenge nini école ezali kotambola pe koluka ba stratégie ndenge nini bakotambusa école même pona année scolaire 2025-2026 nyonso elekaki vraiment kitoko. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu azangaki te ko féliciter ba responsable école ndenge bazali kosala mosala pe ezalaki occasion pona kotalisa ke parmi ba école oyo eponamaki na ville ya Kinshasa pona koyamba semaine ya science pe technologie complexe scolaire Mama Pemba yango pe ezalaki parmi ba école oyo eyambaki milulu oyo nyonso wana ezali kotalisa ke misala niveau ya complexe scolaire Mama Pemba ezali komata se komata nde na suka ya réunion oyo préfet ya école complexe scolaire Mama Pemba azangaki te kopesa ba précision kobima na une réunion purement stratégique pour traiter moi ba point ebele ya liboso ezalaki évaluation ya ba activité ya deuxième trimestre. Comme vous le savez, tozongaki deuxième trimestre depuis lundi pe mukonzi après ko uta na voyage lelo asangisaki ba cadre nyonso oyo bazana responsabilité ya gestion ya complexe solaire Mama Pemba yango wana tozala awa ko présenter musala tosala ki na deuxième trimestre et puis ko pesa ba projection pour na mbula oyo ekoya 2025-2026 pe troisième trimestre oyo banda déjà une semaine passée. Kozala na Mama Pemba 1 déjà na 2025-2026 tozali ko yangela encore école ya mibale oyo tokobenga na kombo ya Mama Pemba 2 oyo eza na avenue Mwanga quartier de la paix commune Kisenso. École wana ezali kofungama donc tokobenga déjà baboti ba koka déjà koleka ko visiter école wana batala ba condition oyo tozali kosala na école wana oyo ko permettre que bana na bango bazala na esika ya malamu oyo bazali kotangela aye nyonso ebandaki pe esukaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungu Fumabanga Moyo initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba akani kosala lisusu makasi po ete complexe scolaire Mama Pemba ezala toujours parmi la meilleure école na ville ya Kinshasa, pourquoi pas na République démocratique du Congo oyo ezali cadeau moko kitoko. Honorable Nerombungu apesi bana ya ville ya Kinshasa bijou oyo complexe scolaire Mama Pemba. ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique ne pas na mukuse longo na ministère ya intérieur pe ya transport balengeli milulu moko ya kafu oyo ebengami identification pe formation ya bakumbi moto bolanda ba détail oyo. Ozali mokumbi tukutuku tope motard ozali na mokumba monene na ekolo kasi bokengi na nzela pe mibeko ya mosala ezali na ntina mingi na Congo démocratique. Na yango ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique n'est pas na bosangani elongo na ministère ya intérieur na ministère ya transport babongisi milulu minene na oetali boyebi pe mateya ya bakumbi tukutuku tope identification et formation des motards. Ezali likambo na yo mabongisi yango ezali pona kobongisa bokengi na nzela tope sécurité routière kopesa tope kokamba na malamu koleka mosala ya bakumbi tukutuku na kati ya mboka ya Congo démocratique. Elongo na ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique ezalaki ndoto tobule pe tosali. Na société bosimba que la police ya ploza na kinkole bango pe batie maboko na ndeko moko a séquestré que mineur moko ya mwasi pendant 2 semaines. Reportage. Boye capitaine Sele oyo azali ko diriger société ya Ngamaba na plaza na kinkole na commune Nsele azali kolala te elongo na ba élément na ye bazali kosala mosala kitoko pona ko sécuriser population elongo na ba bien na bango awa ndenge bozali komona batie maboko na elenge oyo bozali komona ye a séquestra mwana mwasi ya batu ya mineur pendant 2 semaines mobima na ndako na ye ba parents na ye ba luka pe bazali komona ete nzokande ndeko oyo abombai na ndako na ye azali kosala ye makambo moko oyo elongo banite boyo ka explication ya commandant Sele oyo azali ko diriger société ya Ngamaba. Ezali pasi na susi na mwana motema komona elenge mobali oyo ole aluka ko kusa kosala a parvenir ko kimisa mwana batu ndako mineur azuye akimisi ndako
ndako ya kimisi ba drogué 2 semaines famille et lukaka bino moko bozo mona ndenge ba parents bazolela na télévision ça li passe de totie maboko toza sur terrain na minute totie maboko tozo laisser un cas tout transférer na acquis et des droits puisque eloko oyo bakonza mboka balingi koyoka yango te eloko babengi viol fait à la femme viol fait au mineur bakonzi balingi yango te nde tosala la vision wana totie maboko azokende acquis et des droits pour compétence. Nangambu na bango ba parents ya mwana bazanga ki pete kopesa explication par rapport ya eloko ekomeli mwana bango. Mama nanga aza porté disparu lundi. Mardi na kina société oyo na pesa information na kina société eza na se apon na kipe na commune. Pona ba luka mona oyo tuluki mona pendant 2 semaines na mona na kate. Toyi kokuta mona ona ndako na ye na moninga na ye. Tango toyi koluka bango ti akimi toya mezi na kate avant d'akaboye kolobo. Ba 2 semaines ba droga kamona na ta santé nga mona ebeba. Mona za akaboye te. Azaki opéré pendant l'opération pendant 3 mois. Ye na moninga na ye bakanga mwana nga 2 semaines ba viola mwana nanga ba passer ba uniforme ba viola mwana nanga yo. Et puis azalaka vierge. To banda luka bango bakimaka mais kaka chance mwana nanga moka leki amoni yende akiobenga papa bango to bengi pe ba police bakanga. To no tike na social. Bongo tangu bayaki kotuna mituna epai ya ndeko oyo boyo kandenge azali komeka kobuka lokuta. Na yebi na bano kenende pas de batuni so yebi. Na bano kene cadre na bano kene cadre ya de langai bodrogaki ndego langai na bano kene okimisi mona batunda kupanda 2 semaines nana alambi yebo tabano lamba fufu mosala kitoko na komanda sele elongo na ba elema na yo kuna na société ya ngamaba bozali wana pona ko sécuriser population ezali komona Potiva pezali potopoto kitoko pona bana na bino bazala en bonne santé. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Merci na confiance pe fidélité bozala kanango na info linga la journée ya peuple pour na peuple pour bonne fête na ba travailleurs nyonso ya ville ya Kinshasa pe ya intérieur ceux qui vont s'appeler qui na édition ya Mokola lelo merci na héritier mapinde mais superviseur qui édition ya Mokola lelo montage kuma maké pa ya Fabrice Lundombi ngana bino to kutana na Mokola zaiko ya au revoir.